Chole ana mwasi na bana 4 na France oyebi yango. Chole na mwasi bana 4 na France oyebi yango. Na lobi yango kende kotuna ye. Tozana sangu moko na Chikapa tumba mwena mwaza basi misatu mibale bazana Kishasa moko na Chikapa yo kolendi sabiso nini ye nani ka etikali ye etikali ye lokola kaleva kimi wana bakangit etikali ye yo moko etikali ye bon respecter mi de nani na mboko yo botelemi bo marcha contre Katolika koluka makambute zala koyokanga catholique azana au mon église de réveil ya mutombo kalombo wana bato bazobi makuna baleki ya catholique na ebele oyebi mosengu muto akasaka papa Etienne na union sacrée ya nonande catholique yango azana nani ba famille ba loba wana lukuta kale baza avant akima akeya sololi na bana na ye alobi bolela na bungi batinga manda lukuta kale politicien ya kala moyibi azali na mboko ya batami bako kanga ye bapesi avi bazo benga de recherche ya Kalev na photo oya komona Kalev a signalé policier za pembeni bakanga ye obi mo mengai bona 12 ans na lobi boyo tambwe mwamba pe akolela kala mingi te na oyo matata mponyo bakolela kala mingi te yo ni natanga bakombo tozala koloba banda kala ba mwana 12 ans toloba mukolo moko akolela alela kate Matondo mingi na ndenge bozali partout dans le monde entier botondi sami devrait baitandoeke na bino baitandoeke pardon bokolanda biso na nzela ya www.congofrance.com. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure que vous nous suivez dans vos maisons. Merci. Ngaya bino molobeli Josephat Mwanza. Tozali susu wana pasta o ebele bokomena kingai Josephat Mukela biso susu pasta. Enfin ye tozue lisusu lelo en intégralité. Tokolobela nanu makambo ya losambo ana Kongo tokomosambela au nom du père Yachichi, du fils Etienne Félix Tshisekedi. Pe tokolobela makambo o ezali koningisa lelo to ebite à l'Iroyo, il y a 80 postes au IDPS posa. Avec lui ensemble, à côté de éclaircissement sur le dossier parce que Batebeli Bazalina Kokoso Bazalina problème de compréhension. Sans plus tarder, pasta to pesi mbote. Mbote maman nangai. OK, merci beaucoup pasta. Ya mbote to banana makamna bino mono IDPS. To betana do sa Kalev Mouton. Bo kimisi Kalev Mouton boendeni pasta. Ça va. Maman, on a félicité à Mingi pour mituna no isepelisa mingi mais yambuto kende na pesa na batumbo tete. Oh Congo français. Ah Congo français. Ba français bozo mbote. C'est pasteur à moi. Il dit bikumba, c'est pasteur ali mwana 12 ans. Bazo bakisa kombo na komi bureau d'âge. Sengo o wapi na IDPS aw. Sengo wapi na Congo. Toko tana na masolo Caleb. Caleb akimi ndenge kaka bozo yoka wana Kalev akimi Kalev azalaki nani na Congo Kalev azalaki directeur ya ANR numéro 1 ya République Mobimba abomi na ndenge liboma mais boyoka na navaki malobi nini soki ke nazalaki ko boma individu ana koya mais soki bazaka ko telekomandenga na mona na président biso pe tolobi Félix aza camarade note mais akele ko kutana na kitenge yesu ça c'est déguisé le wa biloko wana ko kima na ye yango wana akosi akutana na kitenge yezo kolunga na kitenge yezo azoiso na ndako na yete Kalev mbango wapi olia biloko mboza préparer mbango ina robo mona te tisikoyo balobi o azana sa mbetu yebi mbetu na biso ba mboka te ya banzete kuna na kinchuka na biso cimetière ya Kaleba batami kuna mais ba pesi avi bazo benga de recherche ya Kalev na photo oya komona Kalev a signalé policier za pembeni bakanga ye obi mo mengai bona 12 ans na lobi boyo mwana 12 ans na lobi boyo so na moni Kalev ngamoko na kangi omoni biloko ba famille ba loba wana lukuta Kalev avant akima akeya sololi na bana na ye alobi bolela na bungi batinga manda lukuta Kalev politicien ya kala moyibi azali na mboko ya batami bako kanga ye Kalev akimi Kalev on ne peut pas nous intimider. Ndeko ya Kalev. Kalev akimi. Etikali yo. Etikali yo. Etikali yo.
nani ka te etikali ye etikali ye lokola kaleva kimi wana bakangita etikali ye yo moko etikali ye. Merci beaucoup, Pasteur Mwana 12 ans. C'était juste pour te faire la parenthèse de l'émission. Pasteur, mais il dépasse bobanga élection. So bokika 5 ans ningisi bino babi bo respecter ba délai à élection bino mo boko banga bo tetika boko banga. Mbote na bandeko nanga ba Congo kiadi kibeni mpasi na likambo yo utikolo ba mama na ngai. Biso machine à voler, machine moyibi, tolobi tozoke de toke ipeto nyatisi na rambo libanda sikoyo election na maboko na biso. Biso ba mwana 12 ans tozo bongisa election na maboko na biso tokende ko bang to bangi election makasi to bangi election bo dinda makana recensement bozui lelo raison ya COVID-19 pour que bon retarder date pour na élection et sengo makasi mama na mboka vraiment o izana démocratie état de droit social. Avant bokende élection, il faut bokende nano recensement. Biso bata ebele. Ba sang ba catholique pe ba ngana ba sino ba bi bo respecter. Bo respecter mi de. Zanani na mboko yo. Bo telemi bo marcha contre catholique. Ko luka makambute. Zala ko yokanga catholique azanani. Au mon église de réveil ya mutombo kalombo wana. Bato bazobi makuna baleki ya catholique na ebele. Oyebi mosengu muto akasaka papa Etienne na union sacrée ya Nonande. Catholique angwa zanani. Shole ana mwasi na bana 4 na France oyebi yango. Shole na mwasi bana 4 na France oyebi yango. Na lobi yango kende ko tuna ye. Tozana sangu moko na Chikapa tumba mwena mwanza basi misatu. Mibale bazana kishasa moko na Chikapa. Yoko lendi sabiso nini? Yoko lendi sabiso nini? Baya kolokanga to kende Chikapa na lakisa bango tumba mwena mwanza. Aza pena université bazo benga munjimbu bana Chikapa bayebi. Crispin na Chikapa centre mbote bele. A confirmé maloba na zolo boso ina zokosa tuna mutu doso Chikapa yebisa yo paroso babenga kana mwachimbu na Chikapa kele Chikapa ezaka 3 Chikapa kele centre de Bumba Chikapa kele paroso wana nani kire wana tumemwana mwanza na basi misatu mibale bazana kishasawa moko azana Chikapa mais problème ezate bozo banga élection pour nani mais biso catholique ningi sino bo banga biso to banga te to banga organiser élection bo mona ba marche ba marche mama basali erreur bakolo marche bakolo nzela ba mwana 12 ans toyebi gaz jaune vert rouge tout et puis toyebi so obwaki gaz na kena zui na bwaki li policier ba policier oyebi mikolo balobi nini bolanda Congo France bolanda ba policier balobi IDPS pesa biso musala to côté repos yo ka so bagaz mama tango gaz ezalaka yoko yawo na kamera na yo mbele ngamu kuna ya 11 miri tuna biso tokomi komela mai bangu batozolia ba oyebi machera sika tumbangu machera na biso sika à l'aise omonde mama avandwan aza à l'aise gaz esila tokobanga nini biso nde tuza ko bangisa tuzo banga teme tuzo bangisa biso nde bakolonzela soki mutu alukinzela aluka pasa mwana 12 ans ozo comprendre tokolakisa bango élection te vous avez raison na covid te recensement mama lelo combien joyo oyebi nombre ya banyama na bino ya mboko okapi zèbre na ba makako oyebi nombre na ba oyebi te oyebi tozana bois vert rouge na bois jaune oyebi nombre na il faut to recenser ba nzete na forêt bois rouge bois vert na bois noir tozonga tokende kota banyama to recenser chimpanzé gorille macaco mfindu zèbre okapi lion ndoko tango to recenser nyama na biso to yebeza autant to koti na bato po yebake makambo nazolo banazo sala théâtre na yebisa Congo France tozana deux forêts na monde Amazon ya Brésil balela kambongo ya biso to lela kambongo oshi na rambo ayebaka na yete ya uti soki wapi lelo Yesu 1 2 3 4 aye indi ozo comprendre indi nzambe akoti na kati ya Tshisekedi Pasteur Mwana 12 ans bureau d'âge est-ce que bobi ke boko sa lisumu même Bible ko loba que Dieu est jaloux alingate ba partager gloire na ye
Bino boko memela biso moi dictature moi ya Mobutu. Au nom du père ya Chichi et du fils Tshisekedi et du Saint-Esprit. Papa, maman, nazo ebisobo. Nazo ebisobo. Olobi to sala lisum. Botala ngana no Congo France. Zela kolobi kokeni musika te. Mais uzana ngaite. Tangu bana Israel bazonyo koma na Egypte. Nzambe akitaki akenda ko bimisa bango. Atindaki Moïse, akoti na kati ya Moïse. Siko nzambe asalaki lisumu ou bien ba Israelien basalaki lisumu. Zela nanu oyebi tangu Moïse alobi boy. Na keko kosenge pa ya tata na ngomba. Ayeko kuta basali mwana ngombe. Apanze yango basali lisumu. O basalaki mwana ngombe ne basalaki lisumu. Mais oyo basambelaki ke Moïse nzamba yeko sauver biso na Egypte basalaki lisumu te. C'est-à-dire biso oyo azolo batosali lukuta Rwanda botolaki mboka. Kabila Kanambe, Zoé Kabila, Shadari, Nemi, Jeannette Kabila, bazaki ko adorer Kabila. Oui, te bango babotolaki mboka. Bango bazaba étranger. Sikoyo Moïse ya biso Nzambe na biso Félix Tshisekedi Tshilombo aye ko botola mboko na maboko ya Barwandais azongisi mama nazo biso na kombo Nzambe soki okote na bise otangi kombo Kabila mama na ngai okozonga na ndako te Kalevu mutondo wana bomiyo okei nazo biso vérité yango moni tolobi ke Nzambe mwana aye Nzambe mwana c'est Félix Tshisekedi Tshilombo o tozoloba on est du père et du fils et du Saint-Esprit mudina ja tatu ja mwana ja sipimu yango wana kasi eza bongo yoko boye Félix sala mukili na yote kende Braza mais kende même ata Rwanda uza Rwandais tango zo boye Félix kende Braza puisque Félix na minute oyo ayiko sauver mboka na biso na maboko ya banguna aye na stratégie koleka Fayulu ya lobi boy so inga na zui pouvoir mbala moko na kanga Kabila alinga kitoko fa biso nyonso mbele oro tuzana bazamba po Kabila azaki na minduki ya minene ya mike azaki pe na mbongo et puis Rwandais soki ye lisasi na ye e abetaka na potote abetaka na nzoto wa mutu mais Félix aye na stratégie alobi na yoka maloba ya Félix naza humilié pendant 2 ans pour toi atteindre un objectif. Humilié, c'est-à-dire quoi? Amikitisaki, ba fingi zoba, atangate, asalate, tokobomaya après 2 mois, tokobomaya après 6 mois. Mais babosana ke Nzambe, azana kata Félix. Yango tozo bengo no du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bolo ba bongo te pasta. Dieu n'aime pas Nzamba linga. Lukuta, biso tozo loba. Oza ki jale lote. Sekedi mukolo botaka Félix était. Mbele toboto limboka na. Bokomi ko sala ki. Non, eza jale lote. Ezali vraie information to pesa bayeba libanda. Nazo biso vérité, ezali vraie information. Félix azali Moïse ya ba Congolais. Donc boza différent. Donc boza différenté na régime passé. Na bata PPRD o bazaki à tout moment ko sala be loge sur Kabila. Wana ba étranger. Chose que yemo président de la République azako yoka Félix akia ko sala nguna mboka batuté. Aye koboto la mboka na maboko ya bapaya oyo bawuti libanda baye koboto la mboka. Mais maman na Félix azanzambe ya Congo na minute oyo azana mutu nyonso malamu ata yo atanga ata Félix ata Kabila ata nani bazo solola ata ba John Numbi ata Kalevu so monani Vital Kamerhe asola na Félix po yeba ke Nzambe ayambaka tu ya wapi autaki na mbongo wapi yo zoluka makambo ebele boinde ine mukolo moko akolela oza koyoka tolo bakala mukolo moko akolela azana ya mibale mukolo ya mibale kala mingi te akolela oyebya ntambwe mwamba pe akolela kala mingi te na oyo matata mponyo bakolela kala mingi te yo ninga tanga bakombo tozala koloba banda kala ba mwana 12 tolo ba mukolo moko akolela alela kate siko ba mikolo mususu bakolela bazolela Kamerhe azala pe erreur balia kanyoka babata de contraire bato basa ba juriste babi que récemment valable o bakangela Kamerhe po bakebele bazaka accusé na dossier sans Congo France boyo kama monde azotumula makambo ba juriste ngo banani oyo ilunga lukamba ilunga le professeur ya tata professeur azoba utiko kendoyo obenga ilunga lukamba professeur ou bien obenga bushabu professeur yango pona yo omoni bana Kabila ba diplôme na bino tokobwaka ngona maye bobo yebi lokote okende ko benga professeur le seul professeur en droit docteur en droit c'est Etienne Tshisekedi wa Mulumba na Congo yo ko benga nga bushabu professeur auta wapi atangani o benga ngai nani oyo lukamba ilunga lukamba papa oyo akeyoyo
papa ya 75 ans oyo aza professeur ta professeur ta na boy eso yo ngai na yo to sito solo maka luzolo ba le seul professeur en droit c'est Tshisekedi luzolo ba mina yebi makambo na yete asala na Kabila oyebi yango te mais bino pe na kati ya union sacrée bona bata Kabila te koloba union sacrée lobaka na kati na bino bosala na Kabila omoni ndeko devie na kati no boza pe mais bato basala na Kabila na boza pe na bosala pe na Kabila batondisi union oyebi union sacrée eza nini bamiyibi otangia ba professeur wana nde batondi baye po babatama mais bazobosana ke humilité wana basi balongoli yango omoni nga nde nazoloba mwana 12 ans okokanga ngai te ata na kei wapi nazali parlementaire debout naza na humilité awo tokanga nga ndeni naza président parlement debout oh bozoloba wana président de la république ye moko olinga makambo wana te ayebisaki yo bongo oui ayebisi yo bongo yoka te bato apeperde baza kosala ignorance bazoboma mais biso tozosala kosauve lelo nzela yango wana ke azoinokire yango ezolungwa terre jaune ezokende tika sangulu sikoyo mutu ya ndenge wana yokende koboya ye kala mingi te tozolanda ye biso to bato ya Kabila te Kabila ayaki Shina Rambo mama Shina Rambo eza nini Shina Rambo azali bandi criminel mobomi sikoyo Félix kombo na ezali Chilombo Tshisekedi est-ce que oyoki kombo mususu mais oyo azali 100% Rais Shina Rambo aza mobomi tuna ba Nigeria ba yebisayo biso to abato Kabila te soki oyoki lelo Congo mobimba bakomi ko benga Chilombo nzambe ya Congo basali péché te bangwana bozongisi bango na Sénat bozongisi bango na Assemblée nationale bazonga poto kanga bango bakima te lukula Kalevo Mutondo akimi ezali Chasalom te Kalevo Muto akimi akimi abatami na sambetu yango wana toboyi ba mususu bakima baya na union sacrée Félix omoni mayela Félix ana mayela moko ya kitoko aleki ba professeur yo zolo bawana tala ndenga zuba ngoika sange na union sacrée tala na mama rappeler nga na lika mususu mutulukula matata mponyo ako démissionner na PPRD mais a démissionner na PPRD lukuta munene muyibi etikali yo muyibi munene akosi ayipwazi palikambu ya bukanga lonzo 285 millions kala mingi te bazokanga ye yo ndimiki matata mponyo ko démissionner na PPRD kala wana sali 4 ans et demi na ki premier ministre a démissionné te pour nani aya ko démissionner lelo yangwana na ebiso Félix mayele ya le corbere na afungula munoko bolipe kwei yango wana baya na union sacrée batif mikai ateki ko banda 7e tibo oye bien ya onatra mapango azali na union sacrée la mère mende la mère malanga oyebi ete bato bakufisa ya lobi mutu moko akufi azana union sacrée mais bino mo peka ka bolo na ucholanda ba vidéo na bino mo ba parlementaire de buba koloba que bo sepeli na place à Jolno makele vont même menda zonga parce que menda zo sa musala bien bino mo besoin ba des choses en son contraire oyebi na ba parlement debout lokola ba mwana 12 ans oyebi na parlement debout ya FCCP bazali oyebi ya kamere pe bazali bakolo bakaka contre ya fayulu pe bazali mais yo zonde ba mwana 12 ans ba yebiso vérité na lobi boye nani na IDPS wa koko réclamer Lambert Bende aya na IDP aya kolo parlement debout na bindo oko pesa nga kombo na ucholanda parlement debout ya président Gilles non so ba la mère Mendazo azonga lokuta makele alo lokuta nga pe na zo boya yango soki ke président Gilles azol alobi eloko wana nakutana na président Gilles nakotuna ye alanda nga mona 12 ans tokosala na ye tokosola na ye tozala débattre à présent tozala na même collectif nakotuna président Gilles yo réclamer la mère Mende azonga na porte-parole non la mère Mende azaye moko te pourquoi yo kosala te ye moko sala na Mobutu azaka bila mukolo azaka bila mwana ye kosala Félix papa boka moya ye moko lukuta toboyi yango ausala te na ebiso boy na batu tu ya FCC batondi na union sacrée Félix alobi botika bango basala nini baya landa gasiko na malem balobi boy matiti ya mabe na ya malamu ekole isika moko tangu siko gouvernement ekobima nde tokoyeba matiti ya mabe na ya malamu na chuluba balobi boy lupela ni mponda bikolele mwa bawo tangu ekokola tokoyeba lupela na mponda baya
tant gouvernement ezobima mama yo moko mukomso oya kolukanga bande komso FCC na solo na bango kulisi balobino premier ministre azana ka elilingi ya pamba parce que Jean-Marc Kabundu ndem ta comme pesa ba injonction pour bref to comme on a bino bwana droit kaka ya 8 postes à pamba mais IDPS bokom ko réclamer 80 na ba ministre no bazaki baza bezo bazonga lisusu ali roto ko kende onze bo panza na boza parti ya pouvoir mais boza modèle t'es pasta oui moi ndazo yebisa Congo France nazo yebisa yo biso IDPS to ko panza na te landa bien ezali information baninga bazo landa biso IDPS to ko panza na te ya lukuta na lobi boye Jean-Marc azana poste na ye akende ko kamba premier ministre nengini point to boaki mo pense premier ministre aye ya peuple congolais Lusame Konde a travailler na vision ya chef de l'état pas même vision ya Jean-Marc Kabundu. Jean-Marc Kabundu azara poste na ye siko premier ministre akende ko travailler na poste na vision na ndene premier ministre a travailler na vision ya chef de l'état yango wan likambo yo zolo bake toko panza na pona ministère lukuta to di balé di boss ba pita bo yimbo mu jibisos oyebi yango to bota miebele na IDPS lukula matiti lukula mbula IDPS eza parti ya liboso na monde o eza na bato ebele eza pede ya bolingo elingi parti na bango to yaka o de 4h ti 1h du matin yaka na 1h okuta bato aw mais bafuta ka bisote est-ce que yo mona parti ande wana siko to panza na pona nini to bundi lelo to zana 89 ans il y a parti to zuipe pouvoir siko to panza na nani mama ezaboy to boite ministère ezala 2 ezala 3 ezala 4 ezaya biso ezala nga mwana 12 ans nga pene zo postuler ah oui yo zo tanga 80 mais 80 babanga aza candidat malgré tout babanga ba élection pour catholique ba tshaka musuku zo sala nyoso 2023 élection mais yo zo boto kushite no makambo catholique siko makambo ya ministère tozala 200 tozala combien etali biso moko menini liste ya ba ministre tango ezokoma na mokonzi ya mboka to bengi Fachi Beton oyo zoloba obo komisi nzambe ya Congo wana itango liste kokoma epai na ye landa siko bien akoche liste na mesa atali likolo alobi nzambe pesanga mayele oyo eleki ya Salomon nzambe akopesa ye mayele na kati ya banon wana 80 yo zoloba wana akotala bo nzambe alakishe zwa oyo Chintunga wo omoni pe oyo bazangi bayao na IDPS to beti maboko IDPS viva IDPS eloko moko te tozaba na Tshisekedi muto ko sote to panzana te mais camarade moi FC Salobi va comprendre que liboso bozolo ba que c'est Kabila qui bloqué maintenant ils ont des Kabundu muto bloqué pour na ba imposition soki Kabunda bloqué talibango te talibisu Kabundu faut sala musala kitoko yo on a besoin yokanano ko mi c'est talibango te so Kabunda bloqué talibango te talibiso bango ba bloqué biso ba umelisi biso toza okipe bango ba beta biso masasi mais biso so ki ba ikotuna biso beta masasi te Kabunda il faut asala musala oye ko sepelisa mukonzi ya mboka ko sepelisa peuple congolais puisque peuple congolais azande mukonzi ya mboka peuple congolais ndenga lobinde fachi azo sala yango Kabunda il faut asala bi omoni mukonzi akezana alobi zando na bomwana na yaka na mama na ngana zando awo zando ezalaki boite zando ekobi mabebo indeni aleli ndenge tozolo bande mukonzi akolada il faut Kabunda sikoyo asepelisa mukonzi po mukonzi asepelisa peuple congolais Kabunda azo kase mutu moko te azo freiner te azo sala nde musala po yo sepela ngana sepela omoni biloko salo il faut sala biloko ekoma international e yali suna micro te eza lovandi na ndako na cameraman obwatelinga pasa mwana 12 ans loba nazoloba yozozo ngona mopepe ozomona maka mukunzi azole yango wana tuzwi biso Félix ana souci peuple congolais pe bosala ba manœuvre na bino 2023 pe yango déjà pasta manœuvre na sens ne ya gouvernement ou bien yandini to yebisio ke gouvernement mutoko bimisa gouvernement ezali Félix soit lingina minute to sala émission ekobima soit aboy mutoko forcer azate Kabila za suna lobate makambo e bloqué 2023 ya nini élection mama yena ibite yo zotanga élection za wapi
kende koyebisa moto aotindi mpo na élection wana yebisa yeke na Congo élection eza te. Tobundisa Kabila mpo na respect ya batete. Oui, mais tozokende recensement. Tozokende nde recensement. Effacer nanu mémoire ya élection. Congo France tozokende nanu recensement. So recensement isili nde tovandi déjà élection. Siko mpo na Ngobila. Ngobila likambo na ye tozozela. Mokonzi akendaki amoni zando ebongi te. Mokonzi nde ayebi na justice na ye. Ndenge akobengisa Ngobila. Alakisa ye. Awo mokonzi auti kopesa mbongo lobilobia eza Ngobila ta. Ta mokonzi akendaki zando mokonzi nde apesi mbongo. Otuni pe bien Congo France. Mundele wana Libanais ya sana wana. Oya sombaki zando mbongo na ye ko efule. Alanda. Bako c'est le ministre de l'Intérieur. Quand on est Gilbert, Asimba Kabambe bate, Maboko na Epembe, Asimba Kamakilate. Anda no, balanda kimbuta na Afrique du Sud, Mutualia Kimbongo na Bango. Mundele wana, Alan, Lukula Félix a servi Simbo Babon Cezanne, contre wana, Namaye, wo. Tu sais que béton. Merci beaucoup, Eza Fast, moi, à 12 ans, président à bureau d'âge. Mot de la fin, nini ba Congolais ba qui retenir et surtout pour na mamba ba poste, mamba ba élection pe catholique à lobiboy. Akoti kabino te bomo na batnandi. Nazo so le skoli kamba catholique. Catholique pour na biso, ako sunga Congo te. Catholique a mobomi. Catholique a mobomi. To baluki te bandakala. Catholique akosa ki biso plan B na A. Oye bien, catholique akosa ki biso. Toze le plan B na, toze le plan B na, plan Babomi Tshisekedi. Si go plan B, toze la Baba Boma Félix. Catholique aux hommes wana. Toze le plan B na A. Biso to beteli catholique mabo catholique azo ko publier. Fayulu alobi Kagame azo ya ko publier exiltant. Mendega ozo lo bana. Kagame insécurité. Biso to yebisi Kagame soki oza mobali yaka te. Nzoka catholique azo zela publier Fayulu ya lokuta. Nde plan B na A. Catholique yemoko Mosengo atraira ka Tshisekedi na nonande na union sacrée weza ya elelote. Yango moni ono di père édifice. Union sacrée ya nonande nani abimisaki yango papa Tshisekedi. Nde moni lelo ebimi ono di père édifice. Union sacrée deuxième bis ya Félix. Yango wana catholique ba ini Félix boy. Gratuité et enseignement. Congo France bolanda bien. Gratuité et enseignement. Catholique sangu nyonso na paroisse catholique nyonso net Saint-Laurent, net Saint-Dominique, net Saint-Amand, oyoka EP2, EP3, EP5, EP6, EP4, EP8 nyonso ya bango. Lukula gratuité eye bamoni bakati bango musunywana na mine. Yango bazobundisa Félix. Bango bazali loba koloba te. Ya mibale Chole na utembi baza basakata ba neve ya Kizenga Antoine. Ya nani ya Musengo, Cardinal Musengo. Kizenga ngana te. Musengo Chole na bazaba neve nayi balinga ki pouvoir ekene na bandundu lukula muluba zui pouvoir basepelite nde bitumba ozomona bazobundisa Félix mais ambongo Fidola mbongo akendaki epa ya cardinal akenda kosenga epa ya premier ministre akenda kosenga nene ambongo akendaki epa akenda kosenga nene epa premier ministre Osama Lukonde akenda koluka nini alobi o salaka musala ndenge sengeli nde mukonzi alobi omoni ki akiti bandeko boboto bondeko ya lukuta nga mwana 12 ans na zwepso lelo bandi minyoso catholique palangani lukula mapeke peke bakei bazate etikali 5 3 4 bazate likolo ya omoni basango yo balungula basulutani baya ko postuler to voter bango ozo comprendre soki baboyi ndengwana bazongisa basultani na nzoto batika politique bakoki na politique babomi Congo na motema moko oyoka kisango moko kuna na Equateur makambo asala ye ba sero tika to okota na masolo mosusu c'est moi na 12 ans na lobibo ase fachi beton nde mokonzi ya Congo nde Nzambe mwana ya Congo tant tozobenga leki ya Jésus ye wana yo olinga te biso tondimi eke oui yo so lobi to sali péché tondimi yango Nzambe na biso ko bikisa Congo eza Félix. Pasteur moi na 12 ans numéro à contact pour na batu bazana besoin ya kobenga yo. Kalev Mutondo Akimi Matata Mponyo azoya kosamba Karina Bomaki Reski Mukendi azape kosamba Sarkozy condamné 3 ans baza ebele bosa kozaza mboka yepe abomaki baza ebele
omoni John Numbi akangami na ferme akashamata na Kabila toza koyebisa bato baboyaki lelo Olive Lemba atikali ye moko sa mobali toza koloba papa tena alobaka kotikala imo baza ebele bongo Amida tant bakangi kale Vital Amida tolokili ye kaka Shadari kunata baza ebele on ne peut pas nous intimider baza ebele c'est moi na 12 ans awa 10e toloba busolo doble bokabela Amida Shadari ye wana awa élection timu kolo yezo akoya boma télévision na yo boma télévision timu kolo okosala boye okolapa to yebisa bino mokolo yede pesa ozo pouvoir bokole fayul obima mokila okozonga isika uti élection ezate ti et recensement soki oza mobali bima na balabala okutana na biso na 12 ans okolega wapi awa na 10e mama na ngai mokolo wango komona makamu ndenge indaka komona ba chimpanzé ne bakoyaka bazeto hein okomona fachi béton yozoka béton lokolo ba blague tozolo ba vérité Congo ezongi na maboko ya congolais 100% congolais tata na congolais mama na congolais ole kisangai tim kolo yeso akoya ole kisangai sika Etienne azala ko sala commerce azana mutuka na balabala ou bien hôpital azala ki politicien mwana na yepe politicien yozo ki tata na za koteka ba mfumbwa kende koteka mfumbwa nazo biso meka ko bimanzela yango balabala yango soko zamu bali bima soko yo fayu so droit nini droit ni na buzoba bima na balabala okutana mwana 12 ans bima na suku za mobali so yebi pendenge gazelelaka adano yebi te non ba monter les la marche IDPS biso komi ko swa bino kutu to lukango tozo lukabaya tuna batu tu batelemi to sale pe mikolo ebele to yoki mungongo ya gazi te to komi ko lela yango to yoka yango omoni nena za na kimaka mbolo kwa kimaka te fayuro yebi ndenga sala kina na tango alalila kieva bazaiba na tol mama nonga ye gazi ya muke aleli me baya ba yebi sabango yebi Congo France awa c'est Félix toko sabinote azali au timu kolo yezo akoya mbula nini obima mokila soki oyo okutani na base oyebi bon bozo douter comment base est ici Genève hein base et puis ici Genève na Félix yemo ko comprendre to yebi non to yebi si Félix boye ndaku na bino to talango yango baluka kamera tala ndaku na bango yango o sale rere na yo na tata na yo na baleki na yo bokoyoka base ko yete élection Félix a fait la monoko pendant l'élection tozalia élection exacte la violation ba texte il faut bon respecter en bon son le loyemo président balu qui a lobby organiser l'élection bon sa réaction na bino ezami aza président banzete Félix a président banzete aza président IDPS PT non aza président nation aza président batu awo makambo IDPS aza Congo ba congolais et puis aza président Afrique mobimba akolanda balobaka boy nzamba alobaka boy bantu wa mukalenga wa bantu c'est-à-dire batu ya nzambe ya batu ndenge nzamba koloba ndenge batu bakoloba c'est-à-dire ndintu koloba nde Félix akoloba yaza yemoko soki alobi élection tolobi nyat yo yaka kasi yo za Félix yaka akoya atandenge zana bashika tawana akoya te oyi bazelenda pona ko piquer na vimbi beta masasi obeti na yo moni pe yo moko kimi tant obeti nga yo kobeta ote okimi élection exacte ambongo élection exacte fayu l'élection awo toujours kende recensement. Merci beaucoup au pasteur numéro à contact et ça passe à moi na 12 ans président bureau d'âge mikolo ba benga naza pena ba ser na ngana France wana naza na tantine senga Germaine mobali ya Simon mwasi ya Simon naza pena ya pis aza wana naza pena Jean Allemagne nazana wezolana na Allemagne na bandeko ebele na poto naza besoin ya lisungi botala ngai mwana 12 ans yeyo na kima bambangu na bagazao tina bot na longi tozana pouvoir bureau d'âge bakombo ezo ya gaga mwana 12 ans doyen de doyen na besoin aide na bino bozo numéro de téléphone na kosenga na journaliste babenga yo ya na ba réponse pour to pesa Congo France masolo ndenge ezokene po kala mingi te mokonzi numéro 1 Fachi Beton azobimisa gouvernement na ndenge na ye olinga te président ye moko makambo ya o pesa ngai kato o pesa ngai nguba ezate o na yeko batama na union sacrée ezate kala mingi te aza mokonzi ya conseil de sécurité Fachi Beton plus 243 9 91 30 87 77 plus 243 9 91
30 87 77 Pasteur Ali mwana 12 ans. Makambo ya Nzambe na batu na ye. Makambo ya Félix na ba Congolais nyonso. Makambo ya Félix na bokonzi ya Union Africaine ya Afrique mobimba. Numéro 1, c'est Félix Tshilombo Tshisekedi. So boye yoka sabraza yangonga mwana 12 ans na lobi Nzambe ya ba Congolais Félix. Ndenge pe Moïse yaka ko bikisa ba Egypte ba Israël na Egypte. Ape Félix ayako bikisa biso na maboko ya ba Rwandais. Guerre kuna esili ba komi ko benga ba FDLR ba antitori. Soki ba kuti yo masasi yango wana mwana 12 ans lobi Nzambe ya Congo olinga te Tshilombo Fachi Beto mobali ya mama Désiré Nyakero. Merci beaucoup. Merci Bandeko Balandi. Ezalaki passe tabongo mwana 12 ans président bureau d'âge. J'espère que après ce numéro naé à contact, nous va commettre kingana yambaye encore. Après ce numéro naé, merci à Onésime Canardo qui était derrière la caméra. Pourquoi pas à toute l'équipe technique de Congo France, vous qui nous suivez partout. À nous revoir à la prochaine. Restez toujours branchés dans notre chaîne YouTube, vous ne serez pas dessus. L'information en temps réel. À nous revoir à la prochaine. Bye bye. Congo France. France.com, site ya Congo Masolo ya danger, Masolo ya kitoko. Congo France.com